Tukakunsundi na tekumbamba Luangu lemba mulaza pangala Kongo imuna Kongo Tukakumbwe tete aka Kongo Kongo dieto diane lukengo Kongo dieto diane Kongo nimi Nechaku nepanzu ya nzinga Dialamba kwa makuku matatu malambe Kongo okukwalekela oma Kongo Kongo diatusisila bakulu Kongo tadika baswe masinga Kongo imuna Kongo Kienjoka Kongo wa kienzo lenza Sala wayala sanda Vantandu Kamusiko Tobola kosi Tobola ngoya Kongo imuna Kongo Kongo imuna Kongo Kongo imuna Kongo. Ndenge na yebisa kibino ekozala lisu ya lingala. La conférence na presse na biso ya lelo na ko soulever ba point ya ndenge na ndenge pour éduquer le peuple congolais. Dommage que banamike ceux que vous allez pour éduquer Batou, tout ce qu'ils savent c'est injurier. L'injure c'est l'arme des faibles. Mutu amayele apesa kaba argument. Banaba tele, banaba sekole. Baninga ba lobi boye, et à la fin de faire on trouve un compromis. Du choc des idées jaillit la vérité. Donc le kamali boso na lingi boyeba bokanisa te ke ngai na ya koloba wa pona ko critiquer Batou. Je ne critique jamais des gens. Mais l'un des grades qu'on m'a donné dans le monde spirituel, c'est l'instructeur du Sud. Donc Motei asala kanini mais ate akabatu Motei soki abandi ko critiquer likambo c'est erreur moko ezana likambo wana bokotala Yesu ba message na ye azali ko critiquer ba pharisiens. Ce n'est pas pour le plaisir de critiquer les pharisiens. Ba pharisiens bazali ko commettre ba erreur pe azo critiquer bango. Boyebi l'une des défauts il y a RDC. Avant la colonisation, l'empire islamique du Mani Mapé Ezalaki. Bamboka Ezalaki ebele, Bangala, Baluba, Baswahili, Bazaki Moka Mokote. Puis Babelge va forcer Bisuna Makasi, Tozala Mboka Moko. Le roi Tiaki Bisuna Makasi, Tozana mentalité Mokote. Et pas ba Congo soko yibi bazako kunda watu na mabele et pas bangala soko yibi elombe et pas ba Congo soko ko sala prostitution na mwasi ya batu abala bako enterrer yo vivant et pas ba mongo c'est tout à fait naturel. Donc c'est ça mentalité mon côté mais ce qui nazali ko soulever nazo critiquer te na lingi boye ba situation exacte ya Congo. Momoni problème ya liboso na koyebisa bino ezali yango yo. Les Congolais n'ont pas la même mentalité. Ba Congo mentalité mususu, Baluba mentalité mususu, Bangala mentalité mususu, ba Swahili mentalité mususu. Mais ceux qui ozali médecin, il faut yeba ka malade nini mutu na mutu azana ngo. Engana zali komitala lokola médecin na fandisi RDC na seboye na zali ko analyser ngabi
c'est un amalgame de tribus aux mentalités diverses et divergentes. Bakongo mentalité mususu, Bamongo mentalité mususu, Bangala mentalité mususu, Baswahili mentalité mususu. Nazali ko critiquer mutute, mais tu allez ko sala analyse. Ce que tu sala analyse, tu ko tirer ba conclusion à bien, tu ko comprendre bien RDC, tu ko gérer en bien. Donc, quand les personnes rampeler bino na yaka wapona ko critiquer batute, mais je réponds à certaines préoccupations. Et les camarades de Boston, que tozali na mentalité mokote, Bangala mentalité mususu, Baluba mentalité mususu, Bakongo mentalité mususu. Tendance ya Bakongo ko fanda na province na bango. Bakongo bani ko fanda Congo central. Tendance ya Baluba ko kima Kasai ko kende pa mususu, des nomades. Basale ko finga batute ezali tendance na bino ubebi ke mkongo afanda kana région na ye ba mususu bakima ka ba région na bango bayaka il faut ba relever yango parce que nzambe atinda ki bino na ba région na pobo développer yango bozo kima ngo bozo ya pa ba Congo. Alors il faut pas relever yango pobo yeba ke ato saka mabe a to saka mabe. Donc to yaki awa pona ko critiquer batute mais pona ko relever certains problèmes et ko pesa bino vérité et ko pesa bino vérité ko mema bino bo comprendre bien mboka na bino et na lobi ke Bakongo, Baluba, Bangala, Baswahili bazana mentalité moko te. Bakongo bazana tendance ya kufanda epai na bango, Baluba bazana tendance ya kukima na Kasai ko kende epai mususu de nomade, tuzana mentalité moko te. Mukongo soki azwi mbongo tendance naturelle ko construire ndako ya kitoko na Congo central. Jamais Mukongo akene construire ndako na ya kitoko na Kasai na pays ya Bangala, jamais. Tendance na Congo central. Mais na botala Baluba. Baluba basalaki ba ndako ya kitoko na Kananga, Lulu Waburu, Kananga. Tango Baluba batomboki babengani bango bakena Katanga. Ole bakena Kasai bakeli na Katanga. O konsuwa ndako musu ya kitoko. Batiki ndako na Luluabur. Ole bakena mwana na sud Kasai epa na bango bakena Katanga. Donc il ne tire pas de leçons sur le passé. Bakena Katanga ba konsuwa ndako ya kitoko. Kuna pe baza impoli envers ngunzu kale bonaki u babengani bango. Tango babengani bango ole bakene na sud Kasai te mina bazo sopana kana Bakongo, bazo ke na Mwanda, bazo ke na Matadi, na Boma. Donc tout ça mentalité mon côté. Pinga Kasenda, le professeur Pinga Kasenda, Zamoluba, il a construit une université privée na Canada. Jamais un Mukongo ne va faire des choses comme ça. Jamais un Allemand ne va faire des choses comme ça. Un Allemand attika Allemagne a construit une université privée quelque part ailleurs. Non. Mais pourquoi Mpinga Kasenda université na sakia ngona Kasai te? Kasai ils allaient sous-développer, ils allaient koluka ba école ya kitoko ye azwi mbongo akeko construire université privée na Canada. Jamais un Mukongo ne fera des choses comme ça. Bozo mona ke tuzana mentalité mon côté. Baluba tendance à kokima Kasai, Mpinga Kasenda olia construire na Kasai akeko construire na Canada. Président Mobutu a salaki un quartier très luxueux au Maroc. Entre temps, ce la Mbandaka, capitale de Bangala, c'était un gros village très sale. Ah, Mbandaka, aux eaux modernisées en côté, ça reste un gros village trop sale. Aux Mbongo, on a construit un quartier luxueux au Maroc. Vous avez toute la mentalité de mon côté. La plupart des villes de mon Bakongo, c'était. La plupart bakasangulu bakisantu bakimpese bangomoko bakongo basala luozi bangomoko babel j'étais parce que les bakongos ont tendance à vouloir construire chez eux. Les autres sont des nomades balingo qui ne construisent pas mususu umoni Baluba ba construire na Kananga babengani bango bakeko construire na Katanga babengani bango na Katanga bazo sobanaka mena na Bakongo et si nature nomade.
Mpinga Senda a construit une université na Canada. Mobutu a construit un quartier luxueux na Maroc. Dans l'équateur Mbandaka, ça reste un gros village sale et sous-développé. Katumba Mouanke. Mais Katumba Mouanke, c'était le vice-roi de ce pays. Ake ko somba ba quartier très luxueux à consommer, très luxueux en Afrique du Sud. Azali Katangé, en tant que Katanga ezali sous-développé, au lieu de construire on a Katanga ake ko sango en Afrique du Sud. Katumba Mouanke. Ake ko construire quartier très luxueux en Afrique du Sud, mususu a sombi ya minene, mais pourquoi ne pas le faire au Katanga? Pourquoi ne pas le faire au Katanga? Chaque gouvernement va construire un mboko yo ba tete la minene bazanga kate des grands poids lourds ba lutundu la ba che okitundu ba mende ba tete la minene bazanga kate. Alors normalement ce qu'on zimbongo la première chose au développer terroir na yo so ke ko tala sankuru sous-développé mais ba tete la bazo ya construire ndako na Mbanza Ngungu na Matadi na Kinshasa au Congo central kuna na sankuru epa na bango eloko mokote tozana mentalité mokote maintenant likambo yebite yango yo ke Nzambe apesa mabele na bakongo po ba développer yango. Nzambe apesa mabele ya Kasai na baluba po ba développer yango. Nzambe apesa la Mongala na Bangala po ba développer yango. Tangu bozali ko kima mabele nyonso na ko ya ko sopana na bakongo banani ba ko développer mabele Nzambe apesa bino. Soki na yebisi bino vérité bo meka ko construire pa na bino ya ningo beka na biso to ko boma ye. On montre différence de mentalité. Ozali Mongala, capitale Mbandaka. Mbandaka c'est un gros village. Tu prends des milliards, tu vas construire au Maroc. Ozali Muluba, Kasai, Ozali sous-développé. Au Kamati Mbongo, on construit une université au Canada. Au Kamati Yomoko Muluba, tu as diamant, on construit à Kinshasa. On peut une mentalité. Katumba Mouanke, en Afrique du Sud, il a des quartiers là-bas, au lieu de le faire au Katanga. Mais Bakongo, toutes les villes que vous voyez dans le Bas-Congo, c'est pratiquement les Bas-Congo eux-mêmes. Ce ne sont pas les Belges qui les ont construits. Attends, Matadi wana bozali comme Isaac Ningwana te. Bakongo, Bangongo, Bakomisi yango Ningwana. Mais batete là, bakota na gouvernement, bakozwa ba poste, bambongo ebele, ole ba construire na Sankuru, ils viennent construire au Congo central. Soko lo bina ngono, Nzambe alingi que ba Congo va développer Congo central. Baluba va développer Kasai. Ba Katanga va développer Katanga. Bangala va développer la Mongala. Comme ça, toute l'Afrique centrale est kozala bien. Yangwana, bon meka ko kanisa ba région na bino bo huta bo zonga kuna ko construire. Ye azama be, ye aninga ko mengana biso. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Bino nyonso ko kima ko ya ko fanda na ba Congo. Mais bozo kima ba région wana, banani ba ko construire ngo. Banani ba construire encore batwa Kivu ko kima Kivu ko yana Kinshasa ko yana Bakongo mais boza ko kima Kivu bozoti kango na nani yango na Barwande ba ulula kama bele na bino ya Kivu yango ba ngana ko zango bino bo kima kana bino boyaka na bino pa botiki mabele na bino Barwande bazuna bango non soki na zali kolobake bangala bazonga na Mongala baluba balozonga na Kasai ezalité que na boyi bango mena yebi vérité que mboka wana Nzambe mutu apesa bango yango po ba développer yango et aussi longtemps que ce ne sera que le Congo central qui sera développé, l'Afrique centrale sera sous-développée. Pour développer l'Afrique centrale, il faut que tu développes le Congo central, tu développes Bandundu, tu développes Kasai, tu développes Mongala, tu développes Katanga. Quand toutes ces régions seront développées, l'Afrique centrale sera développée. Mais si on ne développe pas la région à partir du moment que vous allez à la région.
50 ans d'indépendance, bo yibi mbongo ebele, mais bo sopia na Kinshasa, na Matadi, ailleurs, et pas na bino eloko mokote. Nani a ko développer pas na bino. Je ne viens pas ici pour critiquer les gens, mais pour conscientiser les gens. Parce que pour qu'il y ait changement de mentalité, il faut lui donner conscience et s'éveiller. Likambo mi balé na koyebisa bino. Donc likambo liboso tendance nomade. Tendance à aller construire ailleurs au lieu de construire chez soi pour développer son terroir. Mais Bakongo bazana tendance wanate. Mukongo Azumbongo, il a tendance à construire chez lui. Allez voir un Allemand Azumbongo, il a tendance à construire chez lui. Allez voir un Américain, il a tendance à construire chez lui. Les peuples sérieux du monde ont tendance de construire chez eux. Mais les peuples nomades veulent aller ailleurs. Ce que le Bénin beaucoup de développer par le et bonga a yo olingi bisote toko bomayo. Voilà la différence de mentalité. Problème est à l'iboso. Il y a mis balena ko développer ya moyo. La RDC est allée au Bongate parce que c'est un amalgame de plusieurs peuples. Bakongo peuple Moussousou, Baluba peuple Moussousou, Bangala peuple, Balubakalanga Moussoupe, mentalité Moussoussou. C'est pourquoi ça ne se développe pas. Mais nous allons nous poser la question de savoir pourquoi le Congo belge était prospère. Natangwa Congo belge, Bangala, Baluba, Baswahili bazala kolobaki mukongo mundele parce que mentalité ya bakongo ezaki semblable à mundele et na tango ya Congo belge ça marchait. Le Congo belge c'était un paradis parce que il y avait une race supérieure, les Belges, plus une race supérieure, les Bakongo, qui s'associaient et qui dirigeaient. Toute l'administration du Congo belge était maintenu par des Belges et des Bakongo, deux races supérieures. Tandis que les Bangala, les Belges disaient que ce sont des brutes qui sont tout bons pour brutaliser les indigènes du Congo belge. On doit les mettre dans l'armée. Donc l'administration, c'était les Belges et les Bakongo. Les finances, c'était les Belges et les Bakongo. La médecine, c'était les Belges et les Bakongo. Mais l'armée, c'était les Bangala. Aujourd'hui, indépendance, pour cochonner le Congo belge, les Belges vont changer na bango. Balongoli Kasavubu, un bon gestionnaire, va remplacer Mobutu, un Mungala voleur. Et Mobutu, Mokonzi, à un stade devant le peuple, attaque au Yibaka, kasi Yiba moqué. Mais moqué, c'est combien par rapport à quoi? Parce que 1 million, ils ont moqué par rapport à 1 milliard. Attaque au Yibaka, kasi Yiba moqué. Mokonzi, Mobimba qui ne sent pas la gravité, mais la mentalité à Bangala, Kouyiba, ils n'ont rien. Par conséquent, attaque au Yibaka, kasi Yiba moqué. Dans le royaume du Congo, l'empire du Congo, Soko Yibi va enterrer au vivant à marché. Mais kuna et pas Bangala, Soko Yibi et Lombe. Bazokoum Sayo. Différence de mentalité. Ba Belge, tant que dirigeait beaucoup, il considère le Congo belge comme leur propriété privée. Et alors, il voulait que ça marche bien. Alors, l'administration, ba Congo, n'a pas belge. Force publique, Bangala. Tout comme indépendant, administration, ils ont dit que na Mobutu Mongala. Et Mobutu a un stade à l'objet attaque au Bayiba, Kayiba, Moké. Mais il y a un moqué par rapport à combien? Parce que 1 million de dollars, ils allaient moquer par rapport à 1 milliard de dollars. Mais ce qu'on dit 1 million, c'est beaucoup d'argent. Donc c'est vague. Attaque au Bayiba, il va moquer. Donc chef a passé ordre au Yiba. Mais ils allaient moquer. C'est très grave. Aujourd'hui, on a une différence de mentalité. Bakongo, Bakongo, ils disent qui a une voix. Qui est au Kavouako. Ça veut dire, le mien, c'est ma propriété, mais le nôtre n'est pas ma propriété. Vous avez la différence de mentalité? Au Yibi et Bangala, Bazokou, Misayo et Lombe.
Et pas Bakongo, on te dit que Kiame, il voit, Kieto, Kavoako. Le mien, c'est ma propriété, mais le nôtre n'est pas ma propriété propre. Ce qui faisait que Kassavubu, quand il allait en mission, le surplus de frais de mission, tango kozonga azongi sango na kesa l'État. Parce que Kassavubu zako non, salaire ba futanga na suka sanza ezali ya ngai. Mais mbongo ya mission ba pesinga parce que nazoki na Addis Abeba. Pona lia, pona mela. On a keneki na Addis Abeba na le na meli ndamo mongo ya frais de mission ezongi. Frais de mission ba kabata na kesa l'État azongi si yango Bangala, Baluba, Baswahili, Balobi, Kassavubu azali yuma. Il fallait aïba mbongo wana. Kassavubu azali yuma. Bolongo liye, bo remplacer Mobutu, miso makasi ndokite, eh bien, aye na stade, albi atako ba yibaka, mais yiba moke, mokonzi mobimba. Vous avez la différence de mentalité? Mais je vous dis que le Congo belge marchait très bien, c'était un petit paradis. Pourquoi? Parce que l'administration était gérée par les Belges qui étaient une race supérieure, les Bakongo qui étaient une race supérieure, et l'armée, on l'a donné au Bangala. Les États-Unis marchent, pourquoi? Mais il y a des peaux rouges là-bas, ils sont sous-développés. Il y a des noirs là-bas, ils sont sous-développés. Il y a des jaunes qui sont moitié-moitié. Mais pourquoi les États-Unis marchent? C'est parce qu'il y a une race supérieure aux États-Unis, les Blancs, et les Blancs imposent leur rythme aux Noirs, aux peaux rouges et aux jaunes. Donc les Noirs sont obligés de suivre le rythme des Blancs, les peaux rouges de suivre le rythme des Blancs, et finalement les États-Unis est développé. À cause de toutes ces races qui ont suivi le rythme de la race supérieure, les Blancs. Bande konangai. Nazali kuyebisa bino. Que soki bolobi que na RDC toka mata mentalité ya bakongo ya bon gestionnaire et doté de valeurs spirituelles et morales. To imposer ngona makasi na batu nyonso. Crise kusira nango. Mboka yeko bonga nango. Soko bozwi mokonzi moko mu Congo a imposer bino na dictature na ye mentalité ya bakongo peut-on gérer mboka en fonction de la mentalité supérieure à Bakongo. Les Bakongos sont un peuple supérieur. Crise na RDC ekosi la. Mboka eko bonga ndenge za ko bonga na période coloniale. Soko ba kamati un Mukongo qui a une grande fermeté, tukula na mwanda se monsieur Mukongo. Bo kamati un Mukongo bo pesi mboka a diriger avec fermeté suivant la tradition ya Bakongo a imposer na batu nyonso mboka eko bonga nango. Mboka eko bonga nango. Donc les Belges savent ce qu'il faut faire pour mettre fin à la crise au Congo. Dommage que les Belges ont le cœur à gauche et le portefeuille à droite. Sinon, pas Belge, ce qu'il faut faire. Voilà. Pourquoi Congo belge a tambola malamu? Parce qu'il y avait deux races supérieures qui dirigeaient le Congo belge. Bah, belge, une race plus développée, plus bah, Congo, ils tenaient l'administration. Pourquoi les États-Unis sont développés? Pourtant, il y a des noirs là-bas, il y a des peaux rouges là-bas, il y a un peu de jaune là-bas. Les États-Unis sont développés parce qu'il y a une race supérieure là-bas, les Blancs, qui ont imposé à tout le monde leur rythme. Tout le monde est obligé de suivre le rythme des Blancs. Et finalement, les États-Unis sont développés. Donc, Bande Konangai, Soki Bolingi, crise congolaise. Et si là, c'est votre problème, c'est votre problème. Mais je vous préviens que Mboko Namino Kobonga Nangote. Ndenge na yebi baluba, ndenge na yengi bangala na baswahili, eko bonga nangote na mentalité o yabino. Mais Soki Bolingi Mboko Namino e bonga,
bozongisa un Kasavubu au pouvoir, a imposé bino mentalité ya bakongo. C'est une race supérieure et beaucoup de monde Congo belge et Congo nango. Mais toko imposer mu Congo te, mais toko comparer makambo ele kana ba étoile mususu. Dans certaines étoiles, quand il y a 3 races qui habitent une étoile, chaque race a son roi. Dans certaines étoiles, chaque race a son roi. Et leur planète est dirigée par ces 3 rois. Ils forment un présidium formé de 3 rois. C'est eux qui dirigent, basent une décision ensemble et chaque roi a dicté à un peuple naïe. Donc, ce que vous pouvez faire, vous devez éviter pour le moment d'avoir un président unique en RDC. Évitez un président unique. Dans le président Kabila, le président unique ya Baswahili, mais bozo manenge bazani yokola bakongo, ya kosakanate, kolongola bakongo na misala, basale gouvernement 48 bakongo bazalité. Évitez d'avoir un président unique. Le 1 plus 4, c'est une demi-vérité. Bossala en sorte que Bakongo bazana président na bango, Baluba président na bango, Bangala président na bango, Baswahili président na bango. Et ces 4 présidents vont former un présidium. Bakosala bango 4 villas somptueux, comme les maisons blanches dans la cité du fleuve. C'est là qu'ils vont vivre et ils vont commander la RDC. Mais 4 présidents, pas un seul, s'il vous plaît, pas un seul. Bogotia nani Muluba, tribaliste. Bogotia nani Muswahili, trop tribaliste. Bogotia nani Mungala, trop léger. Bogotia nani Mukongo, mais bino boboyi ba Congo. Beaucoup misaka Lumumba, beaucoup misaka boboyi ba Congo. Alors dans le bino bino boye, bo pona 4 présidents, ba Congo na président na bango, Baluba na président na bango, Baswahili na président, Bangala na président. Et ces 4 présidents vont former un présidium de la Confédération congolaise. Pour diriger, ils vont chaque fois être ensemble, décider et mutu na mutu atindi yango epai na ye. Ce que vous savez, le présidium ndenge wana, c'est un peu comme le 1 plus 4, mais un T, ça ne sert à rien. Vous ne devez pas avoir un président unique, simplement un présidium. Il y a 4 grandes communautés, chaque communauté aura un président et tous ces présidents travaillent ensemble. Il y a des étoiles qui fonctionnent comme ça. Alors, bino, mosana bino ko kopé makambo ya poto, en Allemagne, bazana président mais allemand, bino bosaba allemand. L'Allemagne, c'est un peuple qui a une même mentalité, qui parle une seule langue, qui a une seule culture. Ce n'est pas le cas de la RDC. C'est un amalgame de tribus aux mentalités diverses. Alors, Baluba, bazali trop tribaliste, Baswahili, bazali trop tribaliste, Bakongo, bazali mieux. Bota la gestion à Kasavubu, na ya Mobutu, na ya Baswahili, ezali différent. Bangala, balandi Bakongo. Bangala bazali tribaliste makasité. Donc les Baluba très tribaliste, les Baswahili très tribaliste, Bakongo bazaka tribaliste et Bangala balandi bango. Mais tolobi boye, lukula boboya Bakongo parce que babese balakisa bino ko boya Bakongo. Tolobi te bo imposer un président mu Congo mais bo sala boye. Bakongo na président na bango, Bangala pe bazui président, Baluba président, Baswahili président et Bosali présidium. Ces 4 présidents seront les membres du présidium qui dirige la République démocratique du Congo. Ça s'est fait dans certaines étoiles, ça marche, et qu'on peut marcher par Nabino, et qu'on peut sauvegarder l'unité Nabino. Parce que le coup, vous allez qu'on y a Bakongo et Belé, Bakongo Bakomi na posa balongo na bango na RDC.